Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Zala sincère Nabiso, est-ce que tu quoi ibsako provenance ya poisonné? Mais tu quoi betela ngali solo. Ah bon? Musu toko sa ila kaba base ko l'exceptant musu lexa via mutu na télévision ke mutu mtasali mutu o mabe ngana kumisi nsambe pona nini ye moko mo wei a lobby. Merci de Golanga Bagar 7e. Atinza longo pola nanu ba fi a poto busoba émission de ceux qui désert du temps. Pour créer besoin moko busoba o ezanga mukina makolo. Oui, on a na relation mon côté à intimité na muchopi pe ezala teti ni na makanisi. Mais à créer la base pe batu balandi ba yekiye. Eloko ngana kumiseli nzambe yango wana. Pota mususu héros ngere sala ndenge mususu parce que moi j'ai na preuve. O soki mutu ameko lo bakaka bapo na muchopi bonga binonga na preuve. Très bien. Parce que na parla ki na ye. Atindela ki lienga lien na talaki. Abi muta sala ki yango zaki moi si apoto journaliste o ya poto. Ozomon. Liwa. C'est courage. Ko taki déjà na katami kuwa. Na bisu donc je ga sanga ki muta ko protéger muta ko soutenir Tcheko. Courage. J'en profite aussi pour dire à toute l'équipe ya Congo Liziba, tout ça d'équerre avec la famille. Moninga kotina sama bele monana kotu bakundi moninga te moninga ko filer na 3 heures. Boko mko ko sembe ba trouble ko bundisa ko sala trouble bisika moninga ko fi ce n'est pas bien. Courage. Mais pas ça musu to zo ka boyebi yango te ata to lo ba na télévision to lingana ka te. Na biso lo moko Diego. Ata to lo ba na télévision ke no biso artiste to lingana ka te. Mais on a l'amour to za na ba bolingo na biso. To za na ba bolingo o biso za la kanango. Nebi ke kingana tangana kingani boto yoka na kate mais jamais ko linga salanga mabe. Jamais. Akolinga le compte ngana za la bonne santé na za la bien. Ato mona ke moninga na yo collègue na yo azo betolo li solo, ozo mona ke a hôtel makane sika moko. A hôtel makane sika moko. Et sika ko posiner utagi? Eh oui. A hôtel makane sika moko. Toto na cercle abetangi loko wana. Te ko comme juste nani abetangi so loko moko. Te kwa kufi atiki bana, atiki mwasi, atiki famille na e. Ndana poison mazo te lukambongo. Ndana poison mazo ke luka po mi traiter mi soigner. Ndana poison zoto zumona mutazana hôpital mais mon tchoka bimi o tchiko yo mdono hôpital bi 7e. Na gena lukambongo pour faire basa na examen makila. Il faut ça makila. Poison mona kaza na muto ko telemena ete. C'est $700. Mais tu me bien arrêter mon souci que nous sommes des patrons na carrière artistique. C'est toi ban mbongo ndé peut-être makaki pour mbongo ezangaki. Maman to partout contribuer à bazaki na oxygène. Basali cotisation pour na contribuer rapide pour na examen moko boy. Ba examen tellement ki ba senga ki ba examen trop, ba examen senga ki trop. Il faut que changer ba makila. Ba makila ngopé so bazo changer. Faut oyoka ba montant. Poison c'est liaki. Poison liaki ndenge nini. Mutakoto hôpital déjà poison c'est liaki déjà mikou. D'autant azo tambola kazo yenga que no luka ba mbongo ba traitement de poison zo travailler. Yo muto nzamba kili. Na mokili ya se. Oya na yo na mokili oyo. Po ochela ka baninga ba poison baninga ba kufara yo kotika l'éternellement. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini. O eza chance de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi
sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Congo. Bonjour, bonsoir, Bandeko tout, il y a Congo Liziba TV, nous avons toujours un réel plaisir, il y a Rosali Bossou parce que vous avez tellement ébélé, il y a une émission au Mozindo, au Wapi, vraiment tout, c'est que les gens disent tout bas, c'est connu de tous depuis déjà un petit matin, toujours qui mauvaise nouvelle, au Wapi, d'autres qu'on perdre un comédien de nom au Wapi, na Kombo, il y a Tcheko Matondo, au Wapi, à lancer déjà un message, il était empoisonné, c'est connu de tous, et ça lui passe, Koyoka, être artiste et comédien, parce qu'il a toujours bien habitué à journaliste. Il y a décidé, Nayamba, 7e Baka, encore pour la deuxième fois. C'est vraiment un grand plaisir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Diego. Mes condoléances. Merci beaucoup. Partout dans le monde, on a profité d'abord, on a fait un joyeux anniversaire à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote. Pourquoi pas, on a fait ça maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki Bambo Tibélé, derrière la caméra, Jonathan Dario, les Ketchupan, la bomba, la Pembe, Bino Subota, la Bisso, partout dans le monde. C'était bagarre. Tout ce qui est une mauvaise nouvelle, au Wapi, déjà, tu peux être Tchako Matondo. Comment, ce qui est nouvelle, écoutez-la qui Wapi, Netani. Oui, merci beaucoup pour la parole, Diego. Message j'écoutais les gens dans Kakawa. Pour ngai docteur Aibisa ngai soki na lali na kanga pena téléphone. Losna la muki bongo na fungoli. Très bien. Dona kanga pena téléphone pinza. Losna la muka 10h. Sona ke musala te sona muka 10h na fungu téléphone 10h. O pena za numéro bana nanga. Kwaza besoin nanga obenga nga partir ya bana nanga ba kozwa ngai. Donc bongo. Tant on a fungu la téléphone na ba 8h. Na fond la connexion boy na moni ba appel à absence na WhatsApp na ina cop mo faina sa na papa Henri na pesa ba mbote belaza na poto na bisenga bi na bitete kana rappeler na mon ba mo abengi lisusu abi asete lo kwa ntongo sala wana otika mpo faina sa ile bagage abi lo kwa ne fa ko sala wana otika ngo tala nani Tcheko Matondo akufi po nini boyo ko papa Henri il va bien on a ça le tir ça on a abi 7e akufi na kati na koti na kemba on a SOS auto check SOS mama top afungola ki ya Tcheko Matondo na kimi mbangu kuna pona na kimi na kuna vana kima na famille théâtrale tana kimi kuna na koti ba nini ba tiko to chaka ba maya misu tout ça na yoki ba voice ba ndekonde bazolela vraiment na yoka ki mabe na lela ki penza sala kinga bien te et sala kinga bien te et lembisa kinga na yoko la papa Henri na bisinga bia en tout cas merci beaucoup abi o akufi mère eza collègue na biso to sala ngota mbalasi mais yo garder kaka makambo nyoso to ngabi OK problème ezate donc et sala kinga vraiment bien te ko kozo sango na marque wana modèle wana parce que Tcheko ngana benga ke collègue c'est un ami camarade penza camarade vraiment on so année de tout et de rien camarade auto abando bombelanga likamuta bando bombelanga secrétaire même na ba tournage na yeso ka bengi singai au moins na keto tourner bi 7e tala yozo leka koto palanga kuna pozo leka mutu wana lingite albi yo lokola so ya so ke mutali boso ngabite yebisa mutu wana yo ndo za camarade na ngai tout ce qui donc azala ki penza moninga moko oyo amano bombelanga likambote. Très bien. Mais au sala na janvier na yeba kiteke ba empoisonna ki tokutana ki na manifestation somo za ki na cercle onatra na kauka wana bana kauka ba cercle onatra na moninga mo apetinga likofi na panzi na ina silika na tala boye apeti depa muto wana ti couper ya noir na body ya chocolat na lipapa na ina benda ye na couper na ye na pona na tali boye na moninga za Tcheko Tcheko nini boye kondi boye na ina litoyi ninga sida c'est qui ton négociation banana to kangani maboko boy azo image ngabi écoute kuna habité écoutité habité kotinga mo na monter to seki na bisoka wana akati tono sola wana ngabi kundi bonini yango boy yo pesusi nini comment na kala auto ni habité 7e baga poison ngabi poison tant moninga transmettre un message wana ya poison
na yoka ki yango mabe makasi esalaki nga bien poison na ndenge nini bama bizelanga nazoya akei atiki nga na pasi wana atikela nga message na ya poison adi akei na ye parce que azalaki comédien il y a transmettre un message à côté sous donc après si yo message moko boye alongo le sous na mawana très bien akei ko zo image kuna ici la ye tema na vana ki moi moyi e bande ko beta moi muke na ebisi ngabi moyi nanga na melelo mo malili mona sa publicité telo na mela mingi wana abisika binon le ko payer pas mela rango habiter zela na sombela yo na ina fongola sac na pesa aboni boyoko bagara baga zanga na sombela yo tout monde na kalati akei ngabite bana bazana banga bite abi keba mana monga mutuno na sombelo to siki na biso wana ake asombi ayi nango na sachet ayi nango mibale apesi ngai na genre on a tient na kit na bisi au raté image moi le qui bien vraiment ta bazo pesa pesa ki mamba basket ba jeune talent ba no be ta ba no pesa ba trophée pas ya cordon na biso Dodi Boteka Carlo Oaza vice président na Congo Uni donc abanay ko zaki ni ba benga ngoni match quoi basketteur quoi donc les finale très bien donc voilà à cause de l'image donc il y a peut-être une épée na kati ya kalamu donc à cause de l'image tant que moi na kalamu dans le sens où on a baïba na épée na cordon Dodi Boteka baïba ni makasi donc voilà na ebisa la bombe lo kit abianga na vandi le kunanga be ya vandi la awa pembe na mutu na o photo sur mambebele abia zela nazo ya nazwi sac nazo na kit wana nazwi ba biloko ila kinga wana na chena kit on a aïe nango wana je m'excuse nazwi na mela na bimsi papier mouchoir na pangusi ba manza pesa ya manzanza na pangusi yango yepenga na ataki mi baleza yanga nzoka nde moko ezaki yanga moko ezaki ye tango na yemba moko azwi pe moko na pesi na pangusi lié na pesi ye pas zwi moko ngapa na zwi moko bani ko melanga ba empoisonner wapi en plus pourquoi na tina nini ngabi neti yoki ba empoisonner pour na bien neti ngaku ba kozwa nini to bani abana ko sengisangana no wana c'était ngaba ba empoisonner ngai nebite muto nga tsheli poison nini pona kufa na ngakaka ngabi vraiment ngabi okufa te au nom de Jésus-Christ to seki eleki na ngana oseka wana to seki na biso wana esili wana abinanga c'était na vérité na ça penza empoisonner ngabi mais singa ditala mun baninga muninga kingandi babaka zaka empoisonné asanga ki lisungi batinda ke bisika boy yepesenga habiter na kota ki déjà ba dossier ngabi OK ngabi ba kosunga yo ekoleka mais c'est un tout mano mukiwana pardon au lobby elo mo mutuya a obi tcheko pona yo fuma zaka na mi anor bombe lika muti lelo faut qu'on se le dise ceux qui comédien toi un musicien toi un politicien coufi en poison ka ba collègue ndi ba condamné zala sincère na biso est-ce que Tcheko a ko provenance ya poison na nazana bana nazana famille nakolo bel kambo mombo ite na télévision o ita mususu ko sala libota nga malamu te to ça na preuve te mais Tcheko a betela ngali solo ah bon oui na solo la ki pe na Tcheko tango bazo le kana télévision bazo ba ke artiste comédien boza mabe artiste comédien bobomi nani ndeko na bino Tcheko ngana le kana télévision pona no ba lokuta te très bien et loko o eza lokuta na le kana télévision bi ke non tokosi mais pona ça na ba voice na so ba boya avec assurance très bien ya yemo ko Tcheko matondo tango eko leka ba mikono so lekwa to so na Tcheko wana mois de janvier wana eleki nango to ekuta na suna victoire wana na moni akondi suma kasi ngabi ozolandela karate alobité docteur Mogijo azoki nga déjà na soin yenda zolandela nga ba soin ngabi nzama pambola docteur o pendant tout cas azara wana pona biso ba artiste vraiment en tout cas na senga vraiment mais ça bi moi inte 7e même ba kolia na nga tout ça yenda zo en charge et ça la kinga bete bitaka na on sala te na okende musande ni tala itana zanango maman na bisenga biso pe itazo na ozo tambola kasi fana na ndakuti abi abongo siko ndako ba futa ndenge ni sona vandi ngami no mo kondi makasi ngabi tala olati fe sezo mona kotika lili nzanza abandi susu na ko sekana ni moko ozo mona habité itala na zo kinefo na kika mbango kitambo wando kuta na station to betine 40 minutes ozo mona ke moninga na yo collègue na yo azo betolo li solo ozo mona ke aotele makane sika moko aotele makane sika moko et c'est quand on poisonné utagi oui aotele makane sika moko tanto na cercle
abetanga eloko wana te autre comme chose na nini abetingi so eloko moko na tuniye ba mona victoire abisa na vérité est-ce que biso ba to betio bongo abi telaka po ndena sali geste o bato ba yebi tcheko abi c'était ma salive ma geste o tcheko sala so azo boya likam abi non eza na pas na biso ba artiste te talaboui mais en dehors théâtre en dehors théâtre abi mais biso abana nzambe nga abi eloko ezate ekosimba ba ko benga nga ba eleki akena ekitambo na nga pe na ke banzela na bando kende eko leka na yeba écouter ko ba internet siko ba ko benga nga epa ya cordon richi wa tout moi ayebi singa bina ngai mère ndenge za boye mutu na yo akoti hôpital kake ngabi nazana ba voice ngabi akoti hôpital kaka non na bengai na ko bengai bo comprendre tout ça nzela biso Congo identité na biso ya ngwana so to belelité to za galeste na ko benga nani Cheko ayambi ngai te ngabi na komeli message na komela sina ki voice te na komela ki akoma ngabi Cheko ba bisinga ke okoti hôpital ozana hôpital nini na moni a BTV mais répondre ndrande moninga zaki dia na état moko donc azoko kata kutata ko simba ta téléphone te ni ko répondre ozomo gabi na ko benga sko muto informa kinga keno Cheko aba internet déjà ngabi mena bengi azo yamba te kut na appel normal sus na bengi na WhatsApp na bengi azo yamba te abi mère azana ekamo azana état moko critique ya mon ndenge nini ngabi je m'excuse ngabi mais non faut pas ça mon téléphone mutu ba yambela ye ke atika ke atala bongo atala ka ba vie habiter mère c'est bon mais ça la jour to ke ndekota la ekuna nga na hôpital o yazali na antelekun mais avant de commencer wana oui lelo vraiment aux amuto peut ne faut éclaircir bisumaka parce que la vidéo ça il faut qu'on éclaircir parce que aux amuto peut passer le temps c'est quoi c'est quoi vérité ou peut-être beaucoup loba pour regarder mais des gens me comprendre que peut-être aux hommes qui essayer de protéger musalo sala neti ba comédien parce que tout le monde débat live et salama déjà comme comédien il me peut tanga maké il me tchelanga Cheko poison c'est faux archi faux tango message wana ebimaka nazana zela moi j'ai de preuves même bato bala nanga babi que c'est un bagarre sans preuve à l'obaraté nanga lobailo ko oyo pardon limisanga similanga ta micro pardon avec plaisir tala ba bisinga Cheko kufime na bengi kaka mais ba bisinga kufime na bengi kaka pona monike ba ne ba kosinga ime na bengi kaka pona nandi ma solo yemo kalo bananga kino anaza société c'est na kufia solo na bengi parce que nandima kité yoka na chango pona nini po lobi nanga ke ba lobi na yo ke ba artiste comédien banan ko tanga titre tanga titre ya mona ke yemza tindelinga no tanga titre wana ba vérité à somo ebimi comédien Mchopi alingia boma point et continue voilà alisko yoka siko yi ayo komela ngai message ngana répondre j'espère aux mona mbamoko na tuni yango bonsoir ndeko na ngai nazana programme kutu ngai na cordon richi il faut to ya ko tala yo kuna semaine toujours banda donc to bingo puto piso position ozaka na hôpital na landi émission oyo ba fille balobi pona yo pona yona Mchopi donc na éviter vraiment na éviter oyo moko ouais merci de kolanga bagarre 7e atinza bango pola nano ba fille apoto bozoba émission de ceux qui désert du temps pour créer buzz moko bozoba oyo ezanga mutuna makolo oyo ngana zata na relation moko te ya intimité na Mchopi pe ezala teti nina makanisi mais a créer lango buzz pe batu balandi bayeki vraiment moninga na beto hôpital na hôpital na route mokali to serait na riche donc pourquoi vous avez pas me gâter planifier une email na ligne sur ça na émission te mais
cadre ya Rishi au 7e le va peut visite les bonanga premier zate naza plan hôpital ne naza oui nazo loba oyo ngai makasi vraiment mena biki nzamba osala ni sur les bien nzamba osali les bien vraiment nzamba osala basa mon père basa mon koma kabo comprendre on a preuve mona pour comprendre que non yemo comme oui atikala jamais ko vanda tana mwana mwasa batu te ko kabulana ta vérité mais ndenge bondo vana et soki ezali ke comédien to comédien ta chireke pozo nga yebisa yo anga betela ngali solo ah bon oui alinga betela ngali solo na biso na tama zo bano que c'est mon ami anga yebisa que c'est mbaga ta likambo eza boy aya yebisa nga makam nga na sana yolo ya sana kauka akobeta depa komisika nga naza très bien ngapa na kobeta depa na komisika ya zali do abande ko betela nga masolo to bandai ko solo la lien wana ako otindela mpe artiste mususuti très bien mais atindeli nga na tala ngo nanu après expliquer nga na voice nous sommes ako otindela mpe mutu mususu tala na tout ça bonabo parce que ça la confiance nanga habiter le loko bazo créer moi na moi sabato tala le loko ba créer moi na moi sabato azana ba engagement azana ba occupation na mobile na ye ko lukela moi ba problème abi yo moko yebi 7e na butu to na moinga bi ko landa te na ko benga kutu collègue na ngai na ebisi ko meka ko leka na réseau na ko la tsota message na tindela mais ça dit à quoi na ebisi kutu ko meka te po likambo za lokuta e ya koma solo na yebisi ke na benda ke matui ngalo bi ko même yo moko ko meko sa na ngosusu émission te ko ça la droit de réponse te pour ego luka ba makamusu comme patati luka ba ego luka ba base musu kana ke salemate ya mo makamu kindaki kaka bongo na kimia nyonso biso tozaka na biso wana pona ko chape tozaka wana pona ko chaba trouble te ke moninga oya ya si abiso likambo yo kuno pelisi moto ke no ete ko sala bongo te sala e boy non ngana sala ka wana pona bongo te mais ça dit à quoi ce comédien moto comédien mo za na problème kombo ninga ni comédien mo bimaka na sima omoni bino ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse ndé bozo luka biso ba artiste ba problème parce que bino boza wana pona biso za pona bino oui sur bozo luka sur ba matière na bino bolubaka boluka boza na manière nini ya koluka la matière pas que bo créer que loko mo bobi que loko ezo be sa réputation mutu et loko ezo salir parce que YouTube égotique éternellement YouTube eza loko la CDT loko la cassette te pour cassette ko ruiner ba singane ko beba image ko za ressusciter très bien mais YouTube ezo mona ki image ko tika la libela na libela tout la kabablo ni ngo musuto ko sa la kababez ko l'acceptant ko so vie ya mutu na télévision ke mutu mtasali mutu o mabe ngana kumisi nzambe pona nini yemo comme wei a lobby eloko ngana kumiseli nzambe yango wana pota mususu héros ngere sala ndenge mususu parce que moi j'ai nazana preuve o soki mutu ameko lobaka ka ba pona mutu bonga bi nonga nazana preuve très bien parce que na parla ki na ye atindela ki lienga lien na talaki abi mutasala ki yango zaki moi si apoto journaliste o ya poto ozomon yango monta musu voice ko bimake basi o ya poto wana parce que zaki journaliste ozomon bobo mela biso moto place likambo ezate to linga ko komisa likambo te ozomona na moment oyo vous les journalistes comme bozo ko bunda bozo ko seme ba trouble nete siko na matanga kuna bitumbe bimakazi tio ce n'est pas bien ozomon to ye wana pona ko lela nsambe pona nini pourquoi toye kolela moninga boye ko za image côté la ba so tali bien na image on mona keno ba théâtre baza mingi te ozoma ke bino nde ba journaliste ba chroniqueur bo tondi wana ebele pona ni pona ko semer ba trouble so boye pona ko so ba interview pona ko so ba image bozo image dans le calme tout ça ba ndeko na bino to ko wela nini moninga kotina sama bele monani kotu ba kundi moninga te moninga ko file na 3 heures beaucoup ko semer ba trouble ko sala trouble bisika moninga kufi ce n'est pas bien courage mais pas tant musu to zo ka boye bien ngote ata to lo ba na télévision to lingana ka te na biso lo moko Diego ata to lo ba na télévision ke no biso artiste to lingana ka te mais on a l'amour to za na ba bolingo na biso to za na ba bolingo o biso za la kanango na ebi ke kingana tangana kingani boto yo kana ka te mais jamais ko linga sala nga mabe jamais
akolinga le contre ngana zala bonne santé na zala bien ata o ngana sola na ite mais o mona ta muso kotinda ata ya ko benga ngate ma kotinda ta mutu ba bisika c'était bagarre azobela c'était bagarre ni nango etungisa e mais o mona mutu lo ko benga yo abiso ke no ata kinga ndikuta lobi na ngabo na tout nos santé aebse na za bien mais tout ça na ba numéro de commander ata to so la raté mais o zuma ke moninga o alingi ko Courage, ça fait mal de perdre vraiment un ami, comment on plus qu'un ami. Tcheko, il y a un témoignage, il y a certains bagarres, puis avec des moments difficiles, il y a Tcheko, mon inding a le bâton bazaki na un cercle, tant wapi, peut-être dans parmi les batoli bosso oyo, avec une nouvelle, il y a poison, voyez mon Tcheko, il y a en internet. Ça fait vraiment mal, comprenez mesdames et messieurs fidèles internautes, Congo Liziba, tout ça vraiment en direct, ça m'a commis le bisou quand lelo, na 3 heures qu'on peut être Tcheko, au wap tu es grâce à la poison, mais poison, bah monsieur abi quand on a poison, tout maman kalou on a dit na poison ma biki, mais Tcheko est mémé na liwa, c'est un courage. Déjà na katamiko na bisu donc Tcheko ça na qui nous doit protéger, nous doit soutenir Tcheko. Courage. J'en profite aussi pour dire à toute l'équipe, il y a Congo Liziba, tout ça des care avec la famille. On a Malobao, les qui ont transporté tout ça des care vraiment avec la famille. Sincère condoléances vraiment. Et ça là vraiment passe parce que la comédie, bah, toujours on a besoin. Et on faut ça toujours. Comprenez, c'est un bagarre à Zulila, Ndekonae, Aminae, et ça l'a vraiment passé. Vraiment. Tu crois qu'on fait atiki bana, atiki moi si atiki famille na e. Dans la poison mazo ke lukambongo. Dans la poison mazo ke luka pour me traiter me soigner. Dans la poison nzoto zumwana mutaza na hôpital mais mon tchoka bimi o tchiko yo mdono hôpital bi 7e na ke lukambongo pour faire basa na examen makila. Il faut ça makila. Poison mona kaza na muto ko teleme na ete. Mais parlons ça aussi. Moi, à ça qui n'y a SOS. Moi, $5, moi, $10, Baninga Barandoro paye ça pour soutenir. Il y a un coup de pouce pour moi. Malgré tout, ma coquille a quitté. Sur le bateau, biso de ces pays, ça va bateau, le gouvernement a biso. Il y a un moment où les gars, c'est un gouvernement. On n'a pas d'argent. Si on a dit que l'olème de la biso, beaucoup sunga biso te pour naboyer. Vraiment. Beaucoup sunga biso te. Beaucoup sunga biso te. Beaucoup sunga biso te pour naboyer. Beaucoup sunga biso te parce que nous avons maquillé la biso te car on a des réseaux sociaux. Mais artiste 7e tour le bilango nano tout le monde qui ba comédien ah ouais parce que na maladie autant ba comboter ça se comprend. Courage, encore une fois courage. Tout le monde qui Mikolo l'équipe a comédie au bazaki na ba passi tout le monde qui gouvernement soutenir qui bango ba kenda qui bamboko kenda pour traiter bango mais on dirait Tcheko zaki un peu négligé je sais pas ils appellent comme succès to li kamwani ntoko luma ba comédien au bazaki na ba passi tout le monde qui ba faire voyager bango grâce à gouvernement pour tout le monde qui certains entre vous ba comédien sous ba téléména qui kambango mais Tcheko ndenge un peu négligé pour na bino morope et quand même sous quand na ba groupe entre bino mais que côté mais ko ba TV tout le monde ba ndeko na biso mususu ilikana ki pour gouvernement yoka à faire voyager mais Tcheko ndenge zaki négligé na to le bango awa je m'excuse na to le bango awa soutien ya on to le on a esprit nano makamuto za na on nano ekiribo ezakaka ya oyo ekiribo ezakaka ya oyo ngai place na salaka epa na Congo Uni epa ya son éminence maître Kazi pour azana poto za awate na koti dossier na bisi président mon frère collègue nangai na bisi notre frère collègue nangai aza vraiment malade
bachila qui poison abi oh c'est vrai nga abi oui abi ok nazoya dans quelques jours awa tu nous tala nga ok président problème ezate mais tant atali na profil na ngai pour profil na ngai na tia président na ngai yimta na profil na ngai WhatsApp président moni ke place na ye amoni ke na che abi oh muto che na profil wana c'est che ko no moninga no oyo abane ko belanga wi ngabi wi président akufi ozomona biso batu oyo nzamba pesi biso tozana mwa batu to biki tozana batu oyo bako bimisa mwa 1 franc mwa 10 francs soko mono ozana mutu to linga ka teke mutu akufi nde to laksa ba force na biso wana ndezo sala mabe mais lokola biso tozana batu oyo bazo soutenir biso na ba coin na biso tango moni moninga oyo likambo ekomeli ye azobela obisi mutu no obisi sponsor no obisi patron no obisi mutu na yo oyo wana soutenaka yo wana obi ah naza na collègue na nga itala problème ko ili boy na naza besoin vraiment à travers osunga ya à travers ngai oui ezalaka malamu bongo vraiment ah moninga kufeli oye pa patron na obi patron na ngai na kufeli moninga na nga théâtre kufeli na lingi ata moi 100 francs na yo au contribuer à travers ngai o aider voilà surtout ça batu na biso ba soutenaka biso to ça bango bongo on était mosusu bande ko na biso oyo billet Afrique d'ici des ans moins cher mais il y a pas d'argent tellement nous prenons au salaire examen makila wana bazo 700 $700 mais tu bien rata mosusu que nous sommes des patrons na quartier artistique c'est to ban mbongo ndé peut-être makaki pour mbongo ezangaki maman to partout contribuer à bazaki na oxygène basali cotisation pour na contribuer rapide pour na examen moko boy ba examen tellement ki basenga ki ba examen senga ki trop il faut que changer ba makila ngopé so bazo changer faut oyoka ba montant quelque part bino batu o boya marabiso na ba hôpital na bino ba docteur o bo traitaka biso bino so bo monika ke artiste merci beaucoup na docteur nanga docteur Congolo hôpital El Rafa na Ngufu mais numéro 7 naza na docteur o yangai si j'ai des problèmes si na moni na sentir naza bien té na kimara na mbango epana ye très bien ozomon na kimara na mbango pa na ye atala kana no teke no artiste na nga ye apesa na mbongo mo omona ka yambi ngana no a traiter ngana no abi soki ngana tango ngana zui makasi directement na pesa ke mbongo na ye ozomon mogijo asali musala asungi mais poison ese kotaki déjà na kati ya mikuwa poison ese liaki poison liaki ndenge nini mutakoti hôpital déjà poison c'est liaki déjà mikuwa donc tant azo tambola kazo yenga que no lukaka ba mbongo ba traitement de poison zo travailler yo muto nzamba kili na mokili ya se oya na yo na mokili oyo po ochela ka baninga ba poison baninga ba kufaka yo kotika éternellement balobi apprécier mutu na esika oyo batie mutu elingo batie so batie mutu na esika bige non asa mutu théâtre ko konzanga awa tete na senga ka merci na partie na ngai na musana nga na sala na Congo ini makambo na ezalité bino batu oyo to na ba compagnie na bino to ya ko sala ata tuza bata théâtre boya marabiso bien na linko lobate ke non nazo pesa kaka exemple parce que sera nous ba osé musala ne mutu bomisie non musala te nazo pesa exemple bandinga na biso bino bato bobengisa biso ba invitaka biso non yaka esika boy naza esika boy amona ke no moninga na ngai camarade na ngai tango na oso lesinga yango na masanga bien na bilia ala kozonga na milia baninga na ngai théâtre tam sto fanda ki to partager ki lipa allez comme que non bata théâtre muto abomi non côté wana vraiment tout photo katato arrêter hémorragie wana mais parce que biso to sali et le côté yoza muto pe bo umeli na monde théâtre pourquoi pas côté les mapé ko senga mama Denis peut-être on dit ba carte yango pesa ba comédie ya kotanga parce que ceux qui j'espère que papa Chiko azaki na carte wana ya AJ peut-être anga za soigner déjà
est-ce que mécanisme ça pour na boluka moyen ba pesa mino sous ba carte wana ngamo kutne na za awa yo mutu oyo nzamba sali me ovandi na po obomaka bato po osala bato mabe yebaka yango biso no sozo leta la kanase ovandi na yo pe en plus ya bato bongo mona pe que no azolela pe lisusu makasi ba yebata liboso mais ozo yebate que non oche via bato bela en danger bana na ye ba comme le loba orphelin ba comme que ah tozanga papa na biso akenda le monde est méchant vraiment le monde est méchant soko sepe na moninga te loba na moninga carrément que non na sepelaka na yo te yanga na sepelata musina bato ba manifestaka kalinga yo te très bien donc ozo comprendre ta ozo comprendre que muto alinga ngai te pour nous na mania na ozana ba façon ni na ovana revivre na ye très bien mais ozo elanga na ba gentillesse mo boye mais nzo ndo linga ngai te donc obomanga facilement ozo mon c'est très dangereux là ça muto on dit mateke muto ni mutako sala jamais on dit mateke a muto to sola ni beto ah jamais ya ko bomanga ta sala mabete ozo mon vraiment biso bato yo batinda na mokika to sala baninga mabe na mitie na kati po ba oneki yo azo milongo na ye mo santo vraiment mais neti nga ko sala mutu mabe na ebité na ko silikelo na ko kangelo kanda mais na salo mabe ba poison bambasu koto boye je sais pas obokela mutu mpese je sais pas que aux à l'aise obike mutu na tala na bela mpese oh il pose la victime oui na biso na bela mpese na 2016 bon oh tout na président JP Massamba na kima na matadi na nova na matadi na mboka na 6 mois bon balakisi nga petala mutu abokelo ye tabo za passé tokolo makamwa vraiment tout la musabe bisou msouté na ebisi yo 6 mois mais soki na vana tali poso na nga boye nandimaka teke ata makwante bimaka nga ya solo nzambia so na zwi miwa na tibo na tali pena bona bi oh est-ce que nzoto ko ozonga boye po mona kimotema mabe ya bato loyo mutu vandi no kapo sala mutu mabe so mutu sala on peut bongo amono pe suboye nemite na mutema na milobela nini vraiment ozuka boye ah mutu aleki kitoko na bokele na bebse longi est-ce que yatina kinzambe po yo basalo mabe vraiment kumisa nzambe na mwindu no zana ngo na pembe no zana ngo na mabe no zana ngo kumisa nzambe ba nzambe merci ndongo pesa nga mabe na nga na mabe na nga o yo mosko yeba ndenge nini okosa okosa elongi mabe mais suzana latela kitoko oko gagner biso nga zana nga mabe mais na zana ba façon na nga na latelaka po ekuvaka mabe na nga vraiment tolinga ko bongo voilà l'antima serment toke na biso na suka tocho peut-être comédien na biso Cheko Matondo sali vraiment pas si na habité ce que ozone lo loba pona ba comédien bazo yakuna parce que ndebi tu ba déjà bandi bongo et comme le roi guerre à des camps ba journaliste ba comédien OK to ebi déjà finalité ba guerre wana e bela rabienté en tant que grande sœur en tant que maman ya ba susu elonyo ko loba vraiment en tant que collègue ouais en tant que collègue pour maman nazana moi mukolo mo na botikunate parce que c'est tous amis kolo donc ceux qui muto azobi ma déjà na mobile asa déjà mukolo très bien donc voilà et là on a aussi rendu na bino ba journaliste ba artiste était pour na tali vidéo oyo collègue na bino asali alobini mabete mais na yebi ke elobene ngaka sala base na ndenge na ye nde baninga ba sepelité nde sali ba trouble wana ni surtout très bien même bango pe ba ko sepelate journaliste mo azu micro na ye wana bani ko ba besir bandeko na bango non c'est biso et ko sala kaka bien te même atanga personne za ko ata muso ngesa apeka bien te muso mon ko yoka ke ah baso ba mabe pona biso na ngana pekisa pekaka ngesa na mabe mais ko tala ke non quelque part au monde qui bino pour moi était ba journaliste musuba za ki wana opaza na ba théâtre ba sepela ki te ba bundi au monde pour moi que quelque part ba bezango tozo luka na ndenge moko ya mabe na ndenge ya bien te luka bez na ndenge bien sala succès na ndenge bien na kati réseaux sociaux tout le monde a na mona ba musuba ba journaliste ba chroniqueuse na ba chroniqueur ko la bino au monde bazo luka ba bez na ba ndenge na bango moko au monde yanga na sepela mingi nazo flatter te mais na sepela mingi na bez ya Karine Mokonzi au monde asala ba bez na ya yemoko na ya vina yemoko au monde ba frère bez ya ngwana a étalé vie na ye a osala ba bez na ye
Ozomon. Total azo système ba comprendre te. Azo ne système ba Kardashian. Très bien. Ozomon. Parce que ba Kardashian ba sala ba base ba vina bango. Ba so kotsa ba mbongo. Mais yo zawana o sala ba base pona lo ba mabe pona ba tu pona o sala lo ba mabe pona ba tu ba preuve pesala. Yo lo ba mabe mais sans preuve. Et ça malamu te. Ko fibo bandi mutabomi cheko yeyo. Mutabomi cheko yo preuve exacte, ozana preuve te. Vraiment. O bani ko tanga kombo bato. L'état pesawana. Très bien. Sont sérieux. Tous na bolingo, tous na mawawana, tous les la cheko to kunda cheko na kimia nyoso. Bandi ko nga artiste et comédien, muté ko cho micro. Ou répondre na kimia to bundate, baza bandi ko na biso. Ceux qui ont répondre na oté, o tiki na yo. Ceux qui ont répondre na kimia pour guerre ezalati. Tous les landés qu'on a biso, tous les gâtés va profiter. Famille à Tcheko. Oui, nous avons présenté bah c'est ça qu'on est là, c'est la famille à Tcheko. Vraiment, nous avons passé vraiment na quatre na motema nangai, motema ezoki, motema ezolela, motema vraiment ezolela. Ah, na raisonné sous ma casse, on a raisonné. Na matanga mama chako. Na zo balilo moi bisek na matanga mama chako na ko ba na réseaux sociaux té. Mais na suka nanga lobila nga mama shakwa sana kanda makasi avant mama shakwa kufa na matango ya ndeko neta nga kufaki abi mama shakwa sana kanda 7e ngabi kanda nini talaboy lelo yo Tcheko pa kufi to le ndeko na biso to kunaye na kimia nyonso elo na osenga kaya yango wana to mi batela na biso pour mabe ya te mabe ko mate to fonga la porte te pour diable au côté profiter au monde to lo bagi nini au monde ndenge basi bango na bamba bundi eloko wana boza la vraiment na ekenge na yango ba ko sala trouble entre biso na bisote eloko na ngana lo baka mwana bandeko na ngana nyonso ba comédien na linga rabino mingi nzamba za na biso nyonso nzamba batela biso na ebite soki na ko pesa moi 2-3 personnes c'est pas un problème avec plaisir. Oui to batela kaka famille ya Tcheko bana na ende batiki wana baza bana na biso baza bandeko na biso libota na biso yang wana etikali to bandinga comprendre soin na bango ba fanatique nyonso to ya Tcheko to le la Tcheko ba o baza na besoin ko soutenir Tcheko pona kuliwana ya enterrement na ye ile kana kimia nyonso na bien programme te ba o baza déjà na ba makambo nyonso tout j'espère numéro ya CG na biso bozana ngo malgré tout abukani a salaki azana choc na lokolo ba cheke sima mais na ebiki aroleka kaka ko bunda leka pour continuer toujours ko pesa ba programme nyonso surtout donc voilà na pesa ba mbote belé na pasteur John à Londres na bosante pasteur Manene na France na masne mama Sylvie Manene na pesa ba mbote belé na pesa mbote na boss na ngai na patron na ngai son éminence maître Kazi Teriko Kenda Faustin patron na ya kata Congo Uni donc président moko bien président national na biso Congo Uni bana nyonso ya Congo Uni wana bosanité bana na nyonso na pesi na mbote belé na pesi mbote na vie na ngapeko su mutoto bisika zali na Suède na pesi mbote na yabo alima na Dakar mama Véronique Biaka na Canada wana na bosanité ko pesa mbote na ya na ngai na États-Unis docteur Bernard ya idi na États-Unis na pesa mbote belé ba joyeux anniversaire na Charlène la plus posée fille o atika taille na défaut fille à couleur motema ya les rois kunzi bilele na pesa ba joyeux anniversaire na yo le 17 c'est ton jour donc merci na yo pe merci na bande ko nyonso oyo bakolanda biso tous les la Tcheko nzamba pambola biso nyonso. Voilà, merci beaucoup vraiment septième bagarre parce qu'avec douleur, avec peine, Mondimi, qu'on répond à Mituna Nabiso. Merci na tout Bolande Biso partout dans les bons na chaîne Nabiso Congo Lisiba TV na émission Oyo. Mozindo to côté vraiment na profondeur vraiment parce que makama loba izali. Merci Tokutani tout Bolandi émission Omozino na chaîne Abiso Congo Lisiba TV na seplar na bino parce que vous avez belé na ba à travers ba commentaire bon anniversaire profite bien la journée dans les lots les millionnaires qui lot Oscar Marie tout est déjà la monnaie de la vidéo là les kechu wala makambweza merci na yemoko les kechu panda mobile mais pourquoi pas Gillis le maire na kata Irlande wana restaurer ça comme aux États-Unis Yolo Ezo na Dallas il y a Marshall Souvé ISA mobile pembe restaurer ça comme aux États-Unis merci na Nazareth Lyongo pourquoi pas Deborah Lusamba Bambote Belé pour la émission OTV mon combat Belé merci na Jonathan Dario quand même star pourquoi pas na bien so abonné Congo Lisiba TV tokutani mbala oyekoya ciao Congo
Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.